peuple pour la peuple info lingala mbote na bino bisika nyonso bozwa mito fongola yango pona oyo etali bongo bureau ya seni bo simba ke ba tractation eza ko continuer na niveau ya bureau ya Assemblée nationale elongo na ba confession religieuse héritier mapindemi apesi bino ba détail élément o Nzokande batu ebele babande kozela komona rapport ya commission mixte oyo honorable André Mbata akambaki koya ko présenter rapport na yango na niveau ya plénière enfin que ezala débattu et pas wapi plénière a ko décider entérinement ou pas ya oyo atindamaki lokola candidat na ngambu ya ba confession religieuse pe na ngambu ya ba composante musoso soki réellement batindaki kasi silence radio et wumelaki na ngambu ya Assemblée nationale plénière et bengamaki te nzokande ba information ya ndenge na ndenge ezali kotalisa ke Christophe Mbosonko Diampwanga elongo na bureau na ye bazali kokoba ba négociation en coulisses elongo na ba différentes composantes pour na atterrissage ezala en douceur bureau ya Assemblée nationale bazali kosala ba démarche ya ndenge na ndenge nzokande ezali pe très avancé mon côté à Bosani ke na ngambu ya Front commun pour le Congo baboya ki kotinda ba kombo na bango na niveau ya commission oyo na ngambu ya UNCP bazali membre ya Union Sacrée batinda kite ensemble pour les changements bango pe baboya ki kotinda nyonso wana etelisaki ke machine ezalaki bloqué et lokomoko ekokaki kosalema te ba information oyo etelisi ke Christophe Mbosonko Diampwanga lokola patriarche pe vieux sage azwi mokano ya kokutana na ba composante mususu enfin que bayeba na kosolola pambate azali kobeta sete na ngambo ya ba confession religieuse esengeli consensus eyeba na komonana pambate ECC elongo na Senko bango bazelaki arbitrage ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeba na koyamba bango po situation ezala décanté kasi lokola ye ayambi bango te na ngambu ya bureau ya Assemblée nationale bazali ko continuer befort peut-être oyo bakosolola des chefs de l'État akoki kozala informé pe kozwa rapport na yango na dernière minute pe koyeba eloko nini ekoki na kosalema enfin que na ngambu ya ba confession religieuse consensus ezala trouvé pe ba composante mususu bayeba na kotinda ba kombo po machine ezala débloqué bureau ya seni ekota na mosala enfin que mokambo etali d'élection eyeba na kokende liboso. Le 15 septembre, nous à la rentrée parlementaire na Assemblée nationale, pe na Sénat et pas Iwapi, ba enjeu et la makasi sur le plan politique, ndenge héritier mapindemi à Talissi à travers Bilili O. Ezalaki annoncé pour na début ya mois de septembre, plénière ya Assemblée nationale pour na constatuer na oyetali rapport paritaire dirigé na professeur André Mbata yango ezelamaki mingi kasi yango ekokaki pe ko baliser chemin pour na élection et bana ko plonger mboka na crise multiforme te na tina wana ba prélat catholique pe ba protestant bango ba contaki na intervention ya chef de l'État na qualité na ya garant ya bon fonctionnement de l'institution calendrier na ezalaki chargé pe compliqué équation Christophe Mbosonko Diampwanga président ya Assemblée nationale ye azana charge moko makasi pour na ba ultimatum ya ndenge na ndenge oyo epesamaki pona ko trancher na likambo etali bureau ya seni misusu bazali koloba ke Christophe Mbosonko Diampwanga azali ko gagner moins temps pona ko contourner guerre oyo ezali entre ba confession religieuse pona misusu bazali koloba azali ko organiser séance ya réconciliation ya suka oyo bato nyonso bazali ko souhaiter nzokande révérend Eric Senga porte-parole de l'église protestante pour naye alobi iner et koki pour na kosilisa la divergence nyonso pe koleka na kambo pe ko doter seni na bureau oyo bato bakondima entre deux positions oyo bazali koyo kanate et sengaki intervention ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo peut-être Christophe Mbosonko Diampwanga azali kozela po yepe a s'impliquer na likambo oyo nzokande Christophe Mbosonko Diampwanga peut-être azali ko grignoter moins temps pour na komona chef de l'État a participé kasi bato mosusu bazali ko pousser Christophe Mbosonko Diampwanga ayeba na ko convoquer kaka plénière pour plénière eyeba na ko statuer par rapport ya rapport oyo commission paritaire mixte ekoyeba na kopesa entre-temps mikolo ezali koleka batu ya ndenge na ndenge bazali kotombola mongongo pona koloba tuyebite soki plénière oyo ekozala convoqué quand pona komona eloko nini rapport ya commission oyo ebombelaki population.
Kalaming teba élection ya ba gouverneur ekosale mana 14 provinces mobimba ya République démocratique du Congo pe esengeli boye ba député provinciaux baza na responsabilité makasi po na ko voter bato oyo esengeli bolanda réflexion oyo info lingala esaleli bini. D'après communiqué, il y a vice-primature et intérieur Oyo Mwanamboka Daniel Aselo Asalaki depuis Mikolo Eleki et Talisike Sikoyo Baniwaj Ezali Susute Moto na moto Ayebi déjà 14 provinces ya République démocratique du Congo Kalamingi Tebe élection et Kosalema pour na ko voter wa gouverneur puis wa vice-gouverneur et pa Iwapi Bango Bazalaki destitué pe régime ya intérimaire nde ezali kosala mosala kuna bosimba kenyon sowana ezali kotalisa polele ba province lokola Kasai central, Kasai oriental, province ya Congo central, province ya Bazwele, province ya Mai-Ndombe pe ba province misusu Kalamingi Tebe élection ekosalema au total 14 nzokande mokote ya bosanike ezalaka ba député provinciaux bangonde ba votaka ba gouverneur boye ba député provinciaux ya 14 provinces oyo bazali concerné et sengeli basala makasi pona ko voter ba gouverneur oyo bakozala compétent pe ba vice gouverneur oyo bakozala compétent pona sima ba astuce ezala lisusu te mokote ya bosanike mbutu ezalaka mingi na ba assemblée provinciale ebele ya République démocratique du Congo tango nyonso boyokani ezalaka te elongo na exécutif provinciaux ba conflit ya ndenge na ndenge evandela bango na ba province tuebite misusu soki ebota makolokola mayebo boyebo observateur averti bazali kotalisa misapi epai ya ba député provinciaux basala vote moko judiciaire ba voter bato oyo bazali compétent ba voter ba gouverneur oyo bakozala malamu pe bayebi kosala mosala pona développement ya ba province mingi ba nungu eyokisa makage ba corruption ya ndenge na ndenge esalemaka ba enveloppe etambolaka ba jeep epesamaka pona bato ebele bazala élu lokola ba gouverneur ba député provinciaux bozana mokumba ya ko voter bato basengeli botika kokosa population tango boko voter muto apesi bino kanyaka 2 mois 3 mois 4 mois après bozonga lisusu koya ba motion ya ndenge na ndenge pona kolobake azali incompétent azali incapable azali kosala mosala malamu te tango yangoyo bo voter bato oyo balongo bani boye bandeko oyo pe nyonso bazali capable ya ko diriger ba province bo kende ko déposer ba candidature tango seni akobenga botika ba injonction ba autorité morale oyo ba pesaka bato misusu peut-être bazali compétenté bal ezana kana bino ba député provinciaux bosala vote oyo ekozala malamu pour population asepela pe ba province eyeba na ko se développer. Na masola primature bosengeli koyeba ke Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge ayambaki mercredi 8 septembre 2021 na hôtel du gouvernement ba député provinciaux ya République démocratique du Congo oyo bayaki ko soumettre ye ba doléance na bango ba détail elongo na Dorcas Bouba. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge ayambaki mercredi 8 septembre na hôtel du gouvernement collectif ya ba député provinciaux ya République démocratique du Congo ba représentant ya 780 députés provinciaux ya étendu mobimba ya RDC ba yaki epa ya chef ya gouvernement ko soumettre ye ba problème na bango selon honorable Blanchard Takatela Eli ya Bulungu pe président ya collectif atalisi liboso ya bapandisango que bayaki ko exposer ba problème na bango et pas ya premier ministre pour ezwa ba solution pe a promettre bango que a ko s'impliquer bo simba ke collectif ya ba député provinciaux ya 26 provinces ya RDC oyo baza ko représenter 780 députés provinciaux ya RDC mobimba awa bayaki kaka échantillon ya pamba epai wapi balobelaki plus pona ba arriéré na bango pe bakotisa bango na budget national balobi ke basololaki na ministre ya budget pe ya finance kasi bakokaki kosuka wana te nde bayaki kokutana na premier ministre oyo azalaki pe accompagné na ministre d'état ya budget kasi ya finance azalaki empêché nde premier ministre a promis
permettre bango bakotia noyo moko ya suivi pona kolandela makambo ndenge ezali kotambola déjà à partir ya pokwa noyo oyo ekobanda musala elongona ministre ya budget po makambo etambola na lombango ba députés provinciaux ba retrouver dignité pe honneur na bango avant bazongela ba assemblée provinciale ndenge président ya collectif asukisaki koloba totikala kaka na ngamba primature pona kotalisa bino ndenge commission mixte ya ba expert pona ba opération ya recensement pe ya identification ya population ba présentaki mardi 7 septembre rapport na bango epai ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge elongo na ba membre ya commission mixte ya bespeur pona oyo etali opération ya recensement pe ya identification ya population e kambamaki epa ya ministre d'état ya plan Christian Mwando Simba e sangisaki ba expert oyo ba utaki na primature ya INS ya ONIP ya CENI bango nyonso bayaki na ba rapport na bango epa ya chef ya gouvernement oyo batalisi ke misala na bango eza enrôlement ya ba lecteur pour la élection ya 2023 et koki kosi la d'ici année prochaine ndenge Christian Mwando Simba atalisaki bo Simba ke commission oyo ezalaki chargé et pas ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge yako étudier modalité pratique yako sala ba opération ya enrôlement ya ba lecteur pe identification pe ya recensement ya population na misolomikie pe ba opération oyo eko permettre tozala na ba enrôler poto préparer ba élection na ngonga malamu et puis population azala na ba carte d'identification d'ici mai ya année prochaine bo simba ke commission oyo ba permettre ko déterminer budget ya 600 millions de dollars américains na place ya 900 millions de dollars américains oyo ekoki kozala dépense et pas ya gouvernement soki ba opération et salemi de manière séparée bo simba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge aza déterminé comment na ba opération oyo ele kamalamu ndenge chef de l'état a talisi que recensement pe identification ya population ezali moko ya ba priorité. Naso mususu wasengali koyeba ke ancien gouverneur ya Congo central Atuma Tubwana azelami vendredi 10 septembre na cour de cassation pour na répondre na invitation ya justice ndenge Héritier Mapindemi a expliqué. Atuma Tubwana a commis le ancien gouverneur ya province ya Congo central Bosimba Kena sima ya lettre oyo vice-premier ministre et ministre intérieur Daniel Aselo atindaki pour na confirmer Justin Lwemba asa l'intérim na province ya Congo central Bosimba ke mokolo ya mercredi 8 septembre nde azwaki ba fonction na ya sika Justin Lwemba oyo azalaki considéré lokola vice-gouverneur jusque là ye azali ko sala sikoyo intérim ya Atuma Tubwana ye azali ko kumba ngbende ya province ya Congo central kasi eumela kite na sima ya Justin Lwemba kozaba fonction na ye Atuma Tubwana ex-gouverneur ya province ya Congo central azwi déjà lettre na yeto invitation ya cour ya cassation a Bengami na ville ya Kinshasa mokolo ya vendredi 10 septembre et pa wapi invitation etalisi aya na cour de cassation po na kosamba pe koyoka eloko nini bafundi ye Atuma Tubwana mokote a bosanike d'après rapport oyo inspection générale ya finance a déposaki après contrôle batalisi ke ba détournement ya ndenge na ndenge esalemaki na province ya Congo central kutu directeur ya cabinet na ye pe comptable na ye bazwamaki déjà na ville ya Kinshasa et pa wapi bazwami na makala etikalaki Atuma Tubwana ba nuit judiciaire elandi avec invitation ya cour ya cassation Atuma Tubwana akozala wana po na ko répondre na ba grief oyo nyonso ezali retenu contre ye soki akosamba malamu te ekozala porte ya centre pénitentiaire de rééducation ya makala ekomona Atuma Tubwana nyonso wana ezali kotalisa ba oyo pe ba ko diriger province na l'élection oyo ekosalema kala mingi te seni akorganiser esengeli basala keba ba province ezali ba vache ale na binote esengeli kosala makasi pona ko diriger ba province na ndenge elongobani enfin ke bozwa makala makambu ya boete.
Mboka Steve Mbikai, président ya Front Patriotique 2023, a qui a déposé plainte mercredi 8 septembre dans auditorat militaire contre Hubert Kabasuba, oyo azalaki bongo ancien gouverneur ya Kasai Central pour na ba déclaration oyo autaki ko sala Dorcas Bouba a pessimino ba détail de mako. Le régime du président Tshilombo est dans un glissement féodo-totalitaire. Nasima ya ba déclaration ya Hubert Kabasuba, ancien gouverneur ya Kasai Central, ba réaction ya ndenge na ndenge ezali ko salema pambate maloba ya Hubert Kabasuba ezalaki penza makasi epai wapi azali kotuna ba FRDC soki bakoki kolanda te situation ya Guinée Conakry epai wapi ba militaire ba uti kosala coup d'état contre président na bango Alpha Condé na tina wana nde mwana mboka Steve Mbikai, président ya Front Patriotique 2023, lokola légaliste a monaki mabe pambate Kabasuba aza kotinda ba militaire na révolte na tina wana nde ayaki ko déposer plainte contre Hubert Kabasuba na auditorat militaire. Selon Steve Mbikai, situation ya Guinée Conakry ezali ndenge mokote na ya République démocratique du Congo. Tuyawa kotika plainte contre M. Hubert Kabasuba pambate à cette déclaration moko na vidéo aza koloba aza kotinda ba tamapinga na biso bana ndakisa ya bao ya Guinée au ba renversé présent donc Alpha Condé puis ça la comparaison wana qui est AP par la biso ba qu'on a renversé dans situation de mouvement élu. Tout le monde qui est penza très grave yango toyawa confondre pambate M. Kabasuba pour confondre discours politique na concours d'éloquence na poésie. Yango soit qu'on prend la terre moko très grave pour écouter mon boulot namboka yango toyawa comme ça na ba militaire tu as déposer plainte na biso na auditorat militaire. Nga mosu sur le biete biso ba député toi corrompu par des chefs de l'État. Donc on a ngapé na moko ya ba député wana na banza wana yokende na ba moko ya ba civil. Nyonso ezali kotalisa Steve Mbikai lokola légaliste aboyi kokende par 4 chemins asengise na justice asala mosala na ye ndenge elongo bani. Agent ya affaires foncières mingi penza obazwami na avenue Asosa kuna la commune ya Ngiringiri batame mouvement ya grève suite na impayement ya ba prime na bango Michael Bristoto domi bendelo ngwanda bazalaki simasima na compte ya Info Lingala. Agent ya affaires foncières mingi penza oyo bazwami na Asosa basalaki mosala te mokolo ya mercredi 8 septembre bazali ko réclamer paiement ya ba prime na bango bazalaki kaka libanda baboyaki mosala kaka ndenge bozali komona na bilili pe bazali ko déplorer lisusu ba injustice ya ndenge na ndenge oyo bazali victime nzokande bango nyonso bazali na affaires foncières kasi bazali ko bénéficier na ba avantage ndenge moko te na ba misusu yango ba profitaki na passage ya ba reporter ya Info Lingala pona kotombola mongongo afin que ba autorité ba yoka kolela na bango mingi penza ministre na bango ya ba affaires foncières Molendo Sakombi. Nous avons agent affaires foncières. Nous avons Mélidia Madé. Alors si je n'ai pas les bandes des alliés pour réclamer une prime spécifique, prime à technicité, prime à brousse, la rétrocession de la province, pour le gouvernement central. Vraiment la claire répartition, tu comprends bien dire. Alors tu vas bénéficier de 200 francs, 500 francs, 700 francs, batata boy. Boutique bananda boy musala. Boy on va 200 700 francs. Alors tu comprends raté. Jusque-là, le cabinet ministre, à côté de quelle base, parce que la loi foncière ne prévoit pas que le cabinet ministre, ils ont à politique du point de vue administratif, et ils ont un pourcentage administratif. Papa Titi, tous allés à voir, tous à la yo, awa bisombongo malongate, prime, tous à prime, tous à 1000 francs. 500 to banana 200 sikoyo bana oyo bozwi na misala bazana basi bafutelaka bazana bana sikoyo suka nango
wapi salaire ezali te baza mécanisé te La santé pour la état COVID-19 selon rapport il y a Organisation mondiale de la santé OMS na mokuse atalisi pic il y a 3e vague et commis na suka na Afrique ndenge rite ma pandémie atalisi. Selon rapport ya OMS etalisi que to komi na suka ya pic ya 3e vague ya COVID-19 nombre ya ba contamination ezali ya kokita na Afrique. OMS alobi que basigno ezali encourageant selon directrice régionale ya OMS na Afrique Dr Matidi So alobi 3e vague ya infection ya COVID-19 na Afrique ezali stabilisé kasi baka etikali kaka likolo lokola 248,000 cas ezalaki signalé poso eleki. Directrice régionale ya OMS alobaki maloba oyo na conférence de presse oyo asalaki depuis Congo Brazzaville alobi espoir oyo esangani na kobanga parce que 24 pays oyo maladie ezongaki 8 kati na bango to ya ba décès emati ndakisa Botswana pe Ethiopie biloko ya boye ekoki kozala éviter kaka soki ba vaccin ekoti makasi na Afrique. Dr Matidi So azali ko déplorer retard ya déploiement ya ba vaccin bosimba ke 4 milliards 6 millions ya ba dose ya vaccin epesamaki na mokili mobimba kasi ebele ekendaki na ba pays riche kasi ebele ekei na ba pays riche ezali ko garder espoir que 10% ya batu na Afrique bazala vacciné d'ici fin du mois ya septembre pe azali ko lika lisusu ke 110 millions 7 millions ya ba dose ekoya na septembre bosimba lisusu ke épidémie oyo ya COVID-19 ebomi 4,5 millions ya batu na mokili selon bilan ya OMS. Plus de 213 millions ya baka ya infection ezalaki officiellement diagnostiqué. Tozana communiqué nécrologique moko a bolanda le ba famille Mbulu pe Mayoko bazana mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebadi na bango liwa ya mwana tantine mama pendeko na bango Alice Mukumbu oyo akufaki depuis mardi 24 août 2021 kuna na Pretoria na Afrique du Sud na sima ya bokono ya tango mokusi. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 10 septembre 2021, veillée mortuaire ekosalema kuna na avenue Bokiba numéro 1 bis na quartier Yolo Ezo na commune ya Kalamu, référence croisement ya avenue Mbole na chaussée ya Kimwenda. Samedi 11 septembre 2021, enterrement ekosalema kuna na Afrique du Sud. Osengeli koyeba ke bain de consolation awa na Kinshasa ekosalema na ngonga ya 15h kuna na avenue Bokiba numéro 1 bis quartier Yolo Ezo na commune ya Kalamu, référence croisement ya avenue Mbole na chaussée ya Kimwenda. Tika sango oyo ekomela bato nyonso bayebaki mama Alice Mukumbu. Communiqué nécrologique oyo eza signé Cheski Mayoko. Et tu tends la main, tu nous... Bososoli keta komi na suka ya journal ya peuple pona peuple merci mingi na Dorcas Buba oyo akumbela ki édition na sima ya caméra tozalaki na Igor Ntingi pe Domi Bendele Ngwanda journal ezalaki monté et pa ya ingénieur Christian Kiangebeni info lingala ezalaka supervisé et pa na yemoko hérité mapinde mibandeko boti kala malamu ngala bino to kutani mikolo ezali koya kimia pour mabota mabino au revoir.